c'est important la vie à Moutou parce que tout le monde cola toi vivre à ndengwanate omoni ceux qui ozo cola et que ozo cola na mayele te c'est que okola na buzoba ceux ozo cola ozo bakisa mayele te c'est que ozo bakisa buzoba ezala mibale parce que ngala lingi na cola na mwa mayele pour bakisa mayele ça dit faut signer ordonnance mo o yanga moko ngamo d'abord faut respecter. Et puis, si l'année prochaine, on donne cette révolution de Maxime. Donc, l'homme prudent voit le mal de loin. L'année prochaine encore, il y aura des ordonnances où ils ont encore signé. On a signé en Oulissus. Donc, au signé année où telle année où on a tamboli. Parce que nous ne pas faire. Ceux qui ont des ordonnances, on a signé. Je parle de moi. Ce temps, que na trubicha qui est en dessous na ordonnance, moi, on avant de secours, on a tali, on a revoir, et en gros, après, aller. On a dit, bon, d'accord, le coup là, on a ça qui bouillé. On a ça on soutien na revoir après na bakisi ba loi mususu et puis ba loi on a comme les ama makasi yo utaja na bana pe na mwasi siko ba ordonnance moi bana ba mesa na bongo l'homme prudent voit le mal de loin donc la vie na mona les gosses akufa comme les debo zamba moi bana ngaba ba yebi vient nga debo 20 ans comme ça singa binanga bi partout kende faut à la tête. Aucun n'était pas mon anga naïe, ni voilà qui vos jeunesse des boucles d'oreilles sur la lobate na vente d'arabe. Il y a voilà ba coller ba rali bina donc ce que ba rali to beta ngwana on beta le tout hein. On beta tout ça ce que na vente d'arabe ba to ba ça ba discussion na lobate. Et puis on dit nga on ça débat wa titi o ba ngata i ata o téléphone ka calme notar. Après vient na tellement non remarquer ah mon comme ça bien nga tout est tambola tout est tambola. On a tout le temps tout solo il y a ah on le baga on a le baga tu oh nous le vendre à calme ben on a habité on a mangate on a vendre boito la discussion parce que la discussion au yeba mutu la discussion parce que ça dit la discussion au yeba na niveau na yo na buzoba na yo na soza maile ce qu'on a dit na makambo na te na temps voilà parce que si tu on pas politique na yo lekina yo jusqu'au c'est-à-dire un mot discuté comme un peu banal débat inutile voilà eux ils rien l'homme prudent voit le mal de loin musala we beba parce que monsieur to bandé musalo respect ezalaki mon respect ezalaki obi que non oyo abandal bosadi moi respect wana mais les gens mutu mo ayena ayene peka ba koti mama be buamba mo mo pemba mo va se autoproclamer ça soki nani de la presse soki nani mais biso to zalaki biso kuta ba popol mo kenenge to kuta ba adilondolé la terme na temps ba comme na bango bon kuta ba se belé ba marque tabu ba to kuta bango mais ba to biso kuta wana c'est-à-dire aux autres attends aux autres ba même âge mais aux autres respecter comme ça bazaka flatter hein papa mon collègue a passé un bout tabi dans la papi une félicitation ah quelle reconnaissance vous comprenez quelle reconnaissance abi dans la ndako trop félicitations bon comme ça là sous flatter na Kinshasa Serge Kayembe ah ben tu vois abi dans la Michel Mozo Salama awa et Michel Mozo Salama awa na chaîne moi mon on attend comme dans zate abi bi que ça idéologie na ya masolo poto ah ben tu vois Serge Kayembe honorable la passion bote belé. L'homme prudent voit le mal de loin. Dans TikTok, il y a vraiment la concurrence, mais il y a une explication que TikTok, il y a un téléphone à tout. Avant, il y avait qu'il faut caméra, et tchami boye. Je crois que bon, il peut pas marcher. Par rapport à M. Bando Benga Moutou, mais comme il y a non, tu as filmé un téléphone, Bazaki Benga photographe, surtout au moment où comment on a monté, moi, il a fait moi, nous, quand on a photo, donc, bref, TikTok, il y a qui peut concurrencer YouTube, mais TikTok, il y a un bouzo trop. Obi, Bablo, M. Zalaka. Sous le talent, on va sur le talent, on a un volume.
Pourquoi? Parce que vous avez que non, vous avez dit que Benga soit là na Kinshasa. Il au moins Benga. Invité. Donc L'homme pris d'envoi le mal de loin. voilà, donc TikTok vraiment. Mais sur la salle, on a bien basé na bango, on va s'attendre sous azote kabilo na ye, azo promouvoir blo na ye et azo s'attendre sous campagne na mo boye. Mais nous sommes na za wana donc ba bi que yeso petit TikTok ne ayo ouais, surtout à finga ra continuer ko finga. Ça veut tu vas continuer Ah, ma bien na yo. On passe à malama continuer malama na ya baksa suma yele. Baninga tango kokie papi que me tolo bela vie. Papi gene tolobe la vie. Moi je suis au parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotika la kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatul nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Toza baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen nazala moninga na yo te. Papi Gen nazala moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa Kofi de Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que naza moninga naza moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yote je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yote. 4 fois. Peintre, Washington est leur pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. Tolobe mo grosso. Na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Uniche Banze. Ils ont rendu munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils ont tellement munene. Ils ont tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona mama kolia na los chez Mama Uniche Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Mama sala bantaba. Va emporter tout ezali awa. Doublero tout boroluka. Awa, na alors c'est chez Mama Uniche Banze. Vous allez recevoir. Pour découvrir ensemble de l'anglais. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de day. Ah, tu as un sac à l'eau. Un sac de riz, en gros. On a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Mama Uniche Banze. La différence, c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'État, au sommet de bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, lemba, yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment, fantaisie et ça,
garantie à longue durée. Oh, sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité moni marco ma une chassel sont plus de 1500 pièces pour au sombango na prix de gros au son de belé ba prix ndezo sekisanga toi na cosmétique ba mama ongo kanga suki umela omo biloko e komaka tale belé ki toko na mutu ba couleur ebelé ba sanita o ka moko o bakangi mutu mobimba mutu akoso to foso 4 foso 5 te chez maman une chez Banz ana lost ka moko o e kota mutu mobimba ba mesh pesa cosmétique ebelé munene bilo o momba couleur za ebelé yo mutolinga ba chaussures kano ba papa wana na lost wana chaussures mo ya moi jar chez maman une chez Banz ba chaussures kano provenance d'Italie le colon de base on mo senti coco moi ça solo fo bois ka super wax original ya piratité super wax ça solo les autres casos te kango na ndinga mafia te eza en direct d'Hollande ba hollandais nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete ndinga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nyo c'est ça la ma awa na lost chez Mama Uni chez Banze pour refongola compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence ebelé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier la fleur du jour Mama Uni chez Banza bominga alobi made soit vert oboso bakasuki na combien wana bikolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango ti Mama Uni chez Banza tikana zomba Venez vite découvrir chez Mama Uni chez Banzé Full Service. Voici l'adresse. Guest, Cestral, 92A 9300 à Los. Chez Uni chez Banzé, la fleur du jour. Uni chez Banzé, la femme intelligente. Boya et Bélé. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs. Moto na nzambe yazani moto abatu donc mutu nyonso aza mutu na ye donc ezotalisaka mosala osala ozala mutuka na yo olingi otinda omoni agence Assir donc soki babi agence Assir seke pena sire eleka donc tie biloko na yo ekoma ntina destine omoni ata tonga ebungi te po biso respecta biloko ya bato biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka agence Assir yeyo apesa so banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Chers internautes, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui.
je pense que la dernière fois, nous avions échangé un peu sur cette chaîne de la vie. Alors, je me présente, je m'appelle Simon Matt pour le réseau. Et ma présence ici s'explique sur le fait que le propriétaire, pour ainsi dire, de cette chaîne souhaiterait ou a beaucoup de choses à dire et me fait cet honneur de le recevoir à chaque fois. Et je pense qu'on aura plusieurs épisodes parce qu'il y a tellement de choses à raconter que nous ne pouvons pas faire une émission avec cette histoire ou tout ce qu'il a à dire. Comme on dit, nous avons le monter, nous avons disséqué nous avons Papiguen. Bonjour Papiguen. Bonjour monsieur Simon Matt. Santé Boni, ça va? Non, la santé ça va très bien. Très très bien. Impeccable. Tu les gars qui dernièrement, Awa, est-ce que tu as des remarques pour toi qui va retour ou alors tu as bien qui avant de poser la première question concernant l'émission Yango? Non, mais comme chaque émission, sur notre sali, ils aura toujours un feedback. On a un feedback, et puis déjà on va féliciter Kyo. Merci. Dans le lobby, ça va. Le lobby, ça va, oui, bon. Ça va comme un souplice que ça va. Donc, tu vas bien qui est béné, PCP, remarque à Bango, on est en raté parce que au cours bon, donc voilà, bien la remarque. En tout cas, dans l'ensemble, tu vas bien qui est vraiment impeccable. Lui, ça va, bien et tout, bon, voilà. Et merci d'avoir reçu sur bien quoi. On verra, merci aussi, en tout cas merci pour vos encouragements. Je pense que partage tout ça avec les alliés juste pour nous apporter quelque chose dans la communauté. Moni, parfois toi on a besoin, il y a un mot pour encourager son avis, tu vois. On pense qu'il faut toujours le matériel, mais non, je pense moi sincèrement que la vie parfois tu en as besoin, il y a un moment où l'histoire a montré pour encourager. Mais maintenant nous sommes les locaux parce que je pense qu'ils ont quand même capital. Alors, je pense que ils ont dissonné, ils ont normal mais il y a pardon. Ni ne peut pas ça. Il y a pardon. Il y a pardon le baki parce que je pense que je lis quelques commentaires là-dessus. Je me dis est-ce que tu vas comprendre effectivement ce que tu disais, mais il y a pardon. Et c'est autre qui on pardonnera difficilement, mais ce qu'on pardonne, au bout, ça n'a qu'un aïe. Mais qu'on pardonne, ça n'a un peu kilo pour nous comme ça, tu vas comprendre. On a tellement de commentaires, moi aussi, je crois qu'on a dans cette émission. Papa, moi, Nzambe à Limbisaka. C'est vraiment Nzambe à Limbisaka. Mais le problème, on a le béba, tout le soit comprendre qu'il y a un en fait. Voilà pourquoi on a au limbo là, ça va saisir un peu, penser. Il faut aux la vrai. Il faut aux la vrai. Et bien, les la vrai. Il y a un homme qui a la vrai. Tellement la vrai. Il y a un homme qui n'a limbisi mutu. En tout cas, na bossani. Peu importe au salingani. Mais si on a une décision pour limbisa mutu, bah on a bossani. Mais dans le bail qui est pas si pour on a limbisa batu parce que na zamu tout le monde na moi principe na pe mo belé na tambola nango mais ndeto ka le banzambe chaque fois et au sala que mutu a changé donc ça dit na le ban sens que ce qui na limbisi mutu na limbisi pour lui peut-être mutu mususu abatam so limbisaka mais au moins que a limbisi mais qu'est-ce que les alara abatté là pardon n'est pas oublié quoi voilà au moins malamu kuto ba ko limbisa no batute ndenga no baki donc bato bazo ki so bazo na ndema mabe en tout cas ba comprendre que ce qui na limbisi bato limsa mutu sincèrement et puis na bossa na ngango c'est-à-dire je pardonne et j'oublie tout de suite mais ce qui et qui n'a bien limbi ça ils appellent la kara mutu msomo bien que non mutu par exemple bato msupo limbisi na oyi mona motema nanga na la première mututé donc avant aussi on a pardon na sina bundana na déjà motema nanga na sina limbisi na motema nanga mais c'est dit on a besoin de pardon on a été
bon nalimbisi na ngayo tant que moi nzambe na ndenge na nga nalimbisi na ngayo mais ça dit nanzela no mona nga souté ni no mona nga souté voilà sans soi non tu bien en précaution alors c'est-à-dire que on a eu tu te dis que tu as comme au limbisa mutu c'est parce que parfois azongeli yango quelquefois bon tu dis écoute na chafin na likambo oyo na mi protéger baba na batela motema na protéger na mi protéger pengai pona tout na suna mutu oyo c'est peut-être ça ben voilà to ko ba bongo ya to ba ninga na c'est-à-dire la limbisi mais ce qui n'est pas que ça dit ngai na limbisi yo pour minuter la séance pour ça la séance limbisi na ngao déjà là bon nzambe on ça dit que limbisi na limbisi na ngayo déjà mais yo minuter na limbisi yo muna ata msusu mutu ata msusu na dana mais la limbisi na ngayo mais na lingi peto yo ba na limbisa ko so yebiki na limbisa mo do ça na bundi na nga mona mutema et si na modela na limbi nzambe limbisa nga limbisa pe mutu yo après c'est bon on passe à autre chose donc yo aussi un pardon je m'en fous donc alors on va dire plutôt que tant que muta sali démarche était azongela yo ata olingi et ça l'angelo et ça l'angelo mais merci alors j'espère que ou ya komaki toi pour éclaircir les bandes pour toi qui éclaircir na question où je pense que vous comprendre que voilà alimbisaka mais so ka limbisi atika kana epe que bon moto alimbiso ayeni pe kozongela et basola no lisusu atiki bon soki muto ya kisu kozongela et là peut-être ba ko dialoguer ba ça la penza ba enterrer arche à guerre puis ba ça la paix c'est bien ça voilà très bien mais d'accord rebondir vite fait hein moi le voir mki susu bon ba mission ba yemba ba balobarake ko limbisa mutu eza ko bossa likambote moni moi je dirais que ngasko na za bongote. On comprend la différence en gaz. Donc là, ça c'est bon. Là, ça, ce qui n'a l'imbécile parce que par deux a puissance ou est libérée. Tout à fait. Si quoi, on a ils sont muta senginga pardon te, mais on a sengilé de pardon pas nzambe. Donc na fait na quoi nanga. Donc c'est dire donc là le principe nanga na l'imbécile mais en tout cas voilà. So c'est là pardon betam sur l'option abino ko to beta masolo musu. Donc ce qui muta azongelio ça va. Otige accès sope na lingo otigele accès sope na lingo otigele accès sope na boyi na ngai na boyi na ngai là ça singela ke pardon pe panzambe c'est compliqué mais c'est compliqué ça va il a la parole couleur net il déjà demain la souka na moment na osepe non to avancer kana ni comme parole yango na mo ki au salé qui un peu qui Trump parce que Donald Trump a envie de pouvoir il va le bosser ça qui Donald Trump assis qui va ordonnance mo ko ça va taxe pour la bamoka mo pour la importation bilo pour export l'import en tout cas à ça là on qui dérange qui un peu monde dans sens on a meilleur montrer que à nous banda qui on a ba ordonnance au signer ba ordonnance bilo na ba ordonnance on te mais na yebi que au signer qui ba ordonnance quelles sont ces ordonnances là déjà d'une part et pourquoi. Merci Ndeko Simon Mathias. La question très bien. Tout le monde a fait un nom quand ça a trop comme on a Gordo Massiala. Na paix à son âme. Donc voilà. Bato monsieur fallait pas beaucoup faire bon nzambe mda besida. Na kanise quand était au sein l'émission hein. Là retour la question. Koloba ordonnance moi je crois que la vie à Moutou il faut qu'on ait un principe. Je crois que l'ordonnance on a bien comme comme tout on est là Toyota Belgique on a signé l'ordonnance il y a au président il a signé l'ordonnance l'ordonnance en vous allez nini et pour nani c'est pour éclaircir les lots il y a une vie à Moutou tant Moutou a botami selon nos yébité so bandi ko yeba faut banda ko ti à moi ba limite moko boye na vie na yo faut banda ko bakisa moi ba 1+ yo moko. Oui, bah, on a vu ça à un moment là, sous Aza ko se développer maïe les nekara na otalaka ba film à développer c'est-à-dire na ko lo bazo zonga na ba film wana. Mais certainement même là quand on va apprendre mieux s'apprivoiser une langue, je pense que pour l'année tu vas descendre animé ça va bien parce que langage abana et ça va très vite échange du solo voilà bana bon yo siko do zoko la kala non c'est ça non siko on a le bas tant mutu akoli eza makambo pe échangeaka bato ebele so ba changer te omoni mutu ko banoke no mutu aza ya moto no na komona
Oh, mais non, mon buzoba. Oui, tout à fait. Zomano. Malheureusement. Oh, mais non, tata m'a buzoba. Donc, tata, il y a buzoba. Maman, c'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir qu'on signe l'ordonnance, il y a vie na yomoko. Pour la bonne marche, il y a vie na yomoko. Ah, donc si je comprends mieux, bah, on a signé ça pour la yomoko. Voilà. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a un bilan. Ah, ok. Elles ont un bilan. C'est quoi le bilan? On a un bilan. Il y a un salle à bilan. Avec moi, par exemple, moi, dans les vacances, sur les vacances, dans le voyage, dans le Kenya, c'est mon dia préparé avant. Tout à fait. On dit, grâce que l'ordonnance, on a le bien, dans le sens que, on dit, on vit dans le monde où on bouzoba et ça, sakanate. Donc, au tali vinayo, au tali sima, au tali kitalatala, on dit que non, ah, par exemple, l'erreur, les qui place tel. Moututel, elle est un bouzoba. Donc, Mboula Otozako Banda, nous signé une ordonnance, que Babouzoba Nyoso Ngai, personnellement, na Salaki, n'a qu'on réfère à Ouessouté. Babouzoba Nyoso Batu Bayela Kinga, bon, il a un Ouessouté. Alors, pour Bayela Ngote, nous faut respecter le texte, c'est-à-dire Makambo, on a la lobby. Donc, si je te comprends mieux, tu vas sauter dans l'entourage d'ailleurs là. Et belé. Donc, au team, déjà. C'est très fort. Non, c'est pas fort. C'est pas fort. Et ça, pour nous aller bien. Pour nous aller kimia. Ça dit pour nous aller kimia. Et ça parmi Bordeaux. Et ça rapport à Batouté. D'abord, ça pour nous ngama. Non, il n'y a pas de confusion. J'ai bien compris que Yomona no sali rétrospective, il y a vie. Voilà. Tu t'es dit qu'il y a des choses où ça qui bien il faut me voir au bon isayango. Dans la Yomoko, famille, bana, je ne sais pas tout ça. On s'est dit bilan mon papi, il faut la bon isa. Mais en plus, il y a mon rôle sami si yelenga mo na pona abumo inanga, na signé le pona batu oyo bazaki baelenga to bengango buzoba. Voilà. Ça donc au kimino ba conflit, ba problème. Je veux plus avoir de problèmes. Zone un confort quoi. Je veux plus avoir de problèmes d'abord envers moi-même. C'est-à-dire, en fait, il y a certaines limites, il y a vie. Il y a vie dans la moko. Il y a des gens qui ont buzoba. Ngai non plus non mais la moto buzoba. Donc batunyo so o bazara buzoba na côté nanga. En tout cas, na tie moi fin côté wana dans la ligne sauté. Voilà, c'est ça. Là, on a vu que non, ordonnance. Donc, c'est-à-dire, maintenant, surtout, la vie, il faut y aller qu'on signe l'ordonnance. D'abord, et ça pour la maintenant, on a peut-être ça comprendre. Non, j'ai bien compris que aux autres chambres par l'auteur, on a bien. C'est comme si le tobacco ménage à printemps. Parce qu'à printemps, la première de faire nara, tu dis qu'ici a été tout les vacances aux zones en automne, dans la rentrée scolaire, on veut les misala et qu'on sort, comme à refaire dans un mois rythme pour bouiller. Et comme on dit que très quotidien to bien ngalo et maintenant des ordres nanda ko bilo me faire na ko mon ko et na printemps mondele enfin pour ceux qui ont vécu longtemps en Europe savent que na printemps ba to ba sala ka moi vide grenier ba ngalo ça dit que nanda ko no ko pour mettre les moyens de son atina to longoli yango na grenier mettre na ko longoli yango no ba vide ba boîte ba tche banda ensuite ba renouveler sunda ko no venda ko tika mo bon et respirer le yango ça na vino c'est dit que yo on ça tout ça là ménage mo il y a printemps quoi là la monique c'est vraiment important. C'est important la vie à Moutou parce que tout le monde cola toi vivre rendre monaté au moni ceux qui aux cola et que aux cola na maïe l'été c'est qui aux cola na buzoba ceux aux cola aux bakisa maïe l'été c'est que aux bakisa buzoba et ça la mi balé parce que on a la ligne na cola na moi maïe pour bakisa maïe ça dit faut signer ordonnance mo o yanga moko ngamo d'abord faut respecter. Et puis, si l'année prochaine, l'ordonnance est remise au maximum. Donc, l'année prochaine encore, il y aura des ordonnances où ils ont encore signé. On a signé. Donc, au signé, année où tel année où. On a Tamboli.
parce que mon va pas faire ce qui est de l'ordonnance on a signé je parle de moi ce temps mususu que na trubicha qui est mususu na l'ordonnance moi mususu wana ton avant de suku na tali na revoir et en gros après aller na bi bon d'accord le là na sala ki boye on a sala soutien na revoir après na bakisi ba loi mususu et puis ba loi on a comme na makasi yo kutaja na bana pe na mwasi siko ba ordonnance moi bana ba mesana bongo bana ngai na mwasi na ngai mesana bongo ba mesana na ordonnance non ba yebi ke muto yo aza et puis bango ba yima kamo na loba o ba yebi ke non muto yo mais d'où la question d'ailleurs la poser question parce que yo baka biso na elomelo bana kikumu babaka mutu moko aza ko elili na ye batimba le remis mutu OK donc en couple bozani ti mutu moko c'est-à-dire que quand tu suis ces ordonnances dont on fait détail ici je pense quand même que préalablement discuter avec maman. Je crois que ordonnance on a pour ezala pour tout tient en valeur et banda rappel ndako il y a une question donc c'est à dire nanda kubayebi que non au moins batu misusu 2015 à l'auquel il y a un problème par exemple 2016 à l'auquel il y a un problème 2017 à l'auquel il y a c'est-à-dire tu mets ça nango on comprend tu mets ça nango or c'est pas ça il y a un moment ça dit ça un principe de la vie il faut respecter ça dit tant que respecter le principe où on a vie nous avons connaître la limite mo moni koi lion asalaka à contrôler carré na zone na sur la bien contrôlée ça dit pour côté na buzoba au côté te donc on a yo moko d'abord yeba komi pesa discipline au yo mo respecter je crois que batuno se peut bako respecter discipline respecter par rapport à ça on a l'effet miroir c'est-à-dire que tant la miroir on est luminayo l'effet miroir là c'est-à-dire que toi-même ce que tu renvoies aux gens vraiment l'opening one c'est vraiment c'est contre mututé nous allons prendre mututé mais ça kaka Papi Gen a décidé à tirer ordre dans la vie voilà mais vous allez plus légitime ce que vous m'avez dit c'est-à-dire que Zoko là tu t'es dit que j'ai un certain âge aujourd'hui je peux peut-être naviguer à vue maintenant il y a un horizon ce qui te salaga yango surtout salaga yango biso batu biso ba congolais au monde besoin de comme moi c'est vrai qu'il y a la communauté bolimbisanga mais communauté na biso on a beaucoup de choses à changer ne serait-ce que na maloba na biso loba comment elo ko ezanga na valeur na biso et d'ailleurs même la relation on peut bébé parce que les gens on ne respecte plus autrui normalement liberté n'a eu ce qui pas mon bandeli ok et l'inverse est aussi valable donc c'est ça la relation et la malam non je te le concède écoute bravo hein merci merci de valider c'est que hier Paul a validé non mais bravo parce que mes vies marchent à bon merci c'est la bilan merci mais c'est vrai ça dans bon on a nous marcher ymbolo na sukambola nous c'est qu'on ne fait pas la réunion de manda mon aki na ça va budget ça qui ni na voyager qui sont na sukambola te retrouver en monte au sala comme on est l'autre parce que tout ça la bilanté donc bilan et ça la niveau sur la vie en tout cas bravo non c'est une bonne leçon quand même hein merci faire du soi c'est dire que natambola qui n'est année oyo ay nazo bana banango comment na corriger année natambola qui na banani mais c'est ça la relation avec nini ba relation na ngana ko pilo et apporta ki ngai nini litomba na wazana ngai ozala nani pone sayo ozala nani voilà na ko sourire ça mo bon merci beaucoup convient je pense très bien merci bien de se la réponse avant non Kitoko non moi je n'ai rien à dire merci beaucoup on découvre Papi Gen et moi je pense qu'il y a quand même de la matière hein merci beaucoup il faut toujours emballer pour aussi ça Makambezali bibliothèque Makambezali merci pour cet honneur mais tu vas changer registre carrément parce que je pense que pour te faire d'ailleurs je pense qu'il fallait que mon croise la bande un peu makambo tu m'as dit comment tu le la vie to flash ya ngaka mais to zonga la kombo voilà le lot to tala nanu mon sala ya chronique au salaka on a posé une question et tu me répondras comme tu veux au banda yango wapi oyekuli yango wapi comment et ndinga to lubaka muto sala musala mo même maître mécanicien et ça peut bana ba yeko musala et on sort est-ce que vous frappez na batu oyo yo lelo
non, parce que Papi Gen a tchangé sur les pieds à l'étrier pour notre bande la chronique de ça la musical, sociétal, je ne sais pas, mais chronique en général. On bandi comment wapi. On appelle Simbote pas il y a Zikolomba Cadenacho en Belgique. Il y a Zala, Nkolonga la banda Makamboyo. Et ça date un peu. Et sur moi, Mikoloma, mingi. Déjà, sur une apôtre, on a 16 ans. Donc, c'est-à-dire que Nabanda on kala. So tali vague Nabanda on Maroc. Très bien. Nabanda on Maroc. Ben mission les alliés bah surprise les bien mission tout ça na yo. Nabanda on peut ça yo exclusivité exclusivité wana o ya o nazo lobelation là. Voilà. Donc Nabanda musalo na Maroc. Banda ngona ba ndeko misusu je crois qu'il me gars Roberto et soki na bimisa pe batu na musalo yo d'abord tout ce qui a côté yo bandela ki comment na eshiko to zalelo ensuite on à la phase où il y a batu bon ngai musalo biso nga moni pasi nango na mona pona pasi nango na banda au Maroc et j'ai essayé un peu. Pourquoi? Comment? Parce que on a toujours Kabana na Kinshasa surtout nous Congolais, on a gagné facile. D'accord, YouTube est démocratisé un peu chronique dans le sens que toute personne peut la faire. Comment? Monsieur Banda Moussalo série il y a ba DVD, il y a ba CD, ton ça ba CD un peu ton doté comme. Voilà. En fait, il faut que nous le net moi nini. Mais après moi nini, tu veux dire non, net moi loisir quoi. Net moi loisir. Je me rappelle encore une fois ngaina ndeko David Mumbele Toutaka Casablanca tozoya, tu as coûté moi ba pesi sur 20 €. Plutôt $20. Pendant qu'on s'en la pression boute belé double brassard na Lyon. Voilà rallye. Voilà Maroc. Ba pesibisu tourner pas pour qu'on Zambie la Casablanca ba pesibisu $20 parce qu'on a $20 on a pesibisu tant tozoya na yena na bisu 30 je sais plus même si le moment nous salo to ko keno musika ah donc Burkina comme on a tatana bo solo tourner dans ça l'émission na yé biso na Rabat d'accord na Rabat ville to qu'est-ce que Casablanca vous à la précise nous va na Rabat pour Casablanca to que Casablanca pas pour le Nzambe te na tanga ibo bato bazaki bayebi yango na wana bato bazaki ko ba yebité ça le Nzambe ya se rappeler bazaki ko ba yebité donc bouti Casablanca pour Rabat to ti Rabat to que Casablanca pour na pour le Nzambe pardon on a ça la émission voilà le Belinini le non biso tondo le surtout déjà vision le de la makambo to banda ko derrière au moins la émission na ngala bon on a cuisine na batute mais je suis un peu na moi baligné na moi un peu pas comme les autres ba émission ya moni pour moi na 4 pour demain c'est makambo pesa bref donc pardon tira musalo chiro ezali manzela na epsi David na bi obi ke makambo to ko na pe loin obi ke makambo bona to ko sala ngope c'est-à-dire la vision d'aigle quoi c'est-à-dire nga bana ko mona na bana en plus la vie na nga na ko commune la grand on comprend na nga ko mona ga grand na mona ga ke non nga na kutana vie na mona Lagos akufa commune Debo Zamba moi bana nga ba yebi vie na nga Debo 20 ans comme ça singa bi na nga bi partout kende faut à la tête ko kende te pour mona nga na yeba nini wana tsaka ki bo jeunesse des boucles d'oreilles ce qu'on a le bâti avant d'arabe il y a voilà ba colère ba rali bina donc ce que ba rali to beta ngwana on beta le tout on beta tout ça ce que amona na avant d'arabe ba to ba ça ba discussion là le bâti et puis on dit nga on ça débat wa titi o ba ngata i ata o téléphone ka calme total après vient na tellement non remarquer ah mon comme ça benga mina tout etambola ah mon tout etambola tout solo il y a ah on le baka na le baka oh nous le vendre à calme ben on a habité on a ngate nga ko vendre boito la discussion parce que la discussion de oye ba mutu
La discussion, parce que c'est-à-dire la discussion, il y a un niveau na yo, na buzoba na yo, na soza maïle. Est-ce qu'on a dit na makambo na ti, na voilà. Parce que si tu n'as pas de politique, c'est-à-dire un mot de makambo un peu banal, débat inutile, voilà. Eux, rien. Après, voilà, bref, Toyota Casablanca, Tozongi, Naï, voilà, après. Ndeto bandaki ba misala ngwana to ndiko sa ba CD titi ndela pseki wana simba kete ça ba CD ba caméra besoin ki wapi ba serial ba caméra ba CD kaka caméra pseki ko na CD mo muke na zana ngo na ngo te fo somba ba CD ngo ya mike undi dono somba paquet ba CD wana bosali après bokei ba sali ngo transcodage ba kotisi ngo na nyapti son audition na benga bien ba kotisi ngo na machine ba bimisi ngo après ba rendre un fichier après ba sali monta bon voilà que tu na David honorable mera donc na ba couper nos jours na ba no deux jours mais après tant que ko kabwanande moi j'essaie un peu à évoluer le week-end comme Gilles Star na pesi mbote bien d'abord là est-ce que tu as bossé la vidéo vous qui ça oh pas toi sommes passé de l'option au Maroc d'accord donc tu l'as bon biso suspendaka ba théâtre na Maroc. Oh. Oui, on a théâtre à l'époque théâtre côté. Nous ce que tu es imposé, bah moi, qui m'a dit mon abou. Là, il m'a fallu pour prendre Maroc à l'époque. Ok. Voilà. On a Bandisika. Dans la Bandisika. Ouais. Dans 2006, 7. Ouais. Na mbeda parce que bête ce machine. Pour mon agé, na za coco. Donc pour attendre biso bateau na binisa bato pe mo ebele oyo lelo ba osa ba chemin na bango na botan ba kombo non mais moi je pense qu'il n'y a pas du mal à reconnaître OK oyo asali manzela nga ba boye mokolozaki na manko aki ne luku toki tobinga ngozaki na disette mutakabela ko 1 euro pour sombali pa lelo na l'abondance okutana mutu ngo kabele 1000 euros ezande monte parce que mutu na makambo na ye mais yo zanga ka osombali pa na 1 euro apesaka yo reconnaissance dans ma bêtise ata kombo moko ya parmi bato au travail on doit tigala na makambo ngo azati ozo continuer omoni poni na lingi makoto ta ba kombo na te c'est vrai que bato na bimisa lelo yo bato mokimo pe bi na bango bato bayebi c'est ce que bato ba na pe belé bayebi ninga na yebite ata moko na ko Gisèle Lumba ba ngam na bimisa Diamant noir après sur le mot de belé. Diamant noir après sur. Après si Gisèle Lumba, diamant noir. Aux autres évoluer qui toque. Mambo de belé, donc c'est à dire pour notre rare parce que Basel mambo belé, monsieur souvent on a tinaté on va combat bateau. Non mais pour ne pas qu'ils là. Pour moi qui le comment ne tu pas mettre tout là. Alobaka, on moni tinaté. Oh yebi mais neti Gisèle Lumba zapena. Mwana oyo nga na bimisa na ka pa lo barango en tout cas je sais la pression bote belé merci la reconnaissance nzamba pa mbolo bongo nzamba pa tombolo bongo parce que l'humilité précède parce que eza makambo yo yebakité tout à fait eza makambo yo sala kité oyebaki yango pété mutalakisi yo alakisi yo présenter batala la caméra de bater ma liboso batu de bater ma liboso invité ninga ba vous comprendre donc vous voyez là ce qui montre quand même ce qu'on dit na ça va ce pas bon on dit ah et tel gars na nzambe ya likolo mais au moins quand même na yoka kaye baza ba pe belé baza na reconnaissance sur le moment tant ta ba kombo ya bâtiment sur mais en tout cas bango nyos tout baza bien baza ko évoluer très bien après c'est bon te belé donc le ko la yo insister on attend neti je disais mais baza belé enchaîner là pour on ba ki le ko la yo siné ki ba ordonnance na yo lobi ki mosusu penza on te les concède, d'accord. Par contre, quand on voit quand même Gisèle Lumba comment elle évolue, cette dame fait quand même le respect à chronique. Okay? Moi personnellement, elle était à la caille. C'est-à-dire que quand elle fait des émissions, déjà la manière dont elle se présente, elle n'est pas, elle donne l'image, la vraie image de la jeune femme là de la congolaise. On le connaît bien. Maintenant,
merci Maman Gisèle, parce qu'on a besoin de ça. Voilà, c'est bien. On a besoin de ça. Au moins, pardon, ça la parenthèse, on a besoin de Congolais. Il faut tout tombola, bien pour la communauté. Très bien. Il y a un exemple. De toute façon, c'est la émission. Je pense que non, mais ce côté c'est parti mon peuple, mon mobile, ça non pas. Il faut tout rendre tout boire de la fleur. Ça la émission bien. Si moi j'accepte de m'asseoir face à toi, parce que merci. Parce que j'ai mon image à gérer. Responsable, sous père de famille, j'ai aussi une image à gérer. Si on a mis la fin de l'émotion, c'est pas pour rien. Très bien. Donc, comme on a la qualité, il faut que on Maman Gisèle Kumba, et la et là, Téli, et il a une mission, patience, une mission. Je pense que c'est ça qu'on doit tout tomber. Tu me dis, on ça style naïe, ça la style naïe, mais pardon. Femme africaine karatozala qui soit tu m'as dit pour dans un monde c'est là ah maman alati lelo même sous-vêtements comme le ya pamba na basi na biso balongo la penza valeur au ya femme africaine non tous maman quand on a des femmes comme Gisèle il faut tout tombolayer maman Gisèle encore merci pour nous ça la continuer les bongo pour changer tes l'émission a évolué mais continuer bongo donc pour toi c'est quand même bravo pour Nayo parce que vous travaillez non seulement au Bosaki et Longo, mais vous aurez payé comme femme congolaise. On doit préciser, femme congolaise. Ouais. Merci de connaître. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, c'est juste pour la voir que la bande de son les capables de sauter les genre émission qui baza penza au moins la bangote makambo barando banini c'est-à-dire babima école moko baby place parce qu'on donne que c'est qu'on a tout à fait voilà donc na commissaire bango mingi puis na boka la bango toujours ba fleur nzamba zana bango nyo surtout vraiment nzamba baksa bon maye les suebele mais non merci mais non sauter rapidement makambo ya chronique avant comment on a tout la vie les cas ngai na poto na l'équipe place musuta na zla na yaki poto na kutana vient na César Ngadi d'accord Cléboa na les cas pas vient na César Ngadi Cléboa na yaka na kombo na to lobe la vie ça veut dire na zaki lokola omoni neti ndako na kata ndako c'est-à-dire non c'est-à-dire aux autres chambre d'accord na kata ndako mais na chambre na yo wana biloko za na biloko ndako d'accord OK moi place na zalaki voilà là OK na ndako biloko so kokina donc c'est-à-dire na zalaki na yaki na to lobe la vie mais na ça pas na zalaka pas vient na César Ngadi grand prêtre César Ngadi aux Kinshasa na zana ye na bandaka na yeti na suka parce que tu bandas c'est RD Congo Info. Oui, tout à fait. Moi, si tu as Congo Mikili, panzi de Congo, donc cerveau moteur, il y a ma solo là yeyo. On c'est glorifié dans la tinate. Il faut en parler, tu vois par exemple, tu César Ngadi, on allait passer dessus. Ouais. Pour collaborer qui. Ouais. Et c'est une personne quand même connue. Parce que série c'est une tête. Série wana sur le talibien, makamba YouTube, ba nini, c'est-à-dire Ezaka Congo Mikili, Mtazaka Congo Mikili, Congo number 1. Tout à fait, oui. Établissement RD Congo Info, to bimisi Congo number 1, idéologie en Kouma Tozara na Oyo Sana. Tu vois les lots. Si on s'allie bien sans transition de Balbaka, alors, après toute cette expérience aux papa, parce que tu en as quand même, hein, parce que plus que les bandarana 2, le bambou les comme déjà belé. Regarde nayo ezali ni na manière chronique de ça na lelo. Tout ça ni sina bay batanga ya mona bay batanga ya monter parce que je vais le dire ici il y a des personnes batanga ya monter mais moni talent za la katiam. Batanga batanga tu vois ça musala quand même il y a bien. Regarde nous la chronique dans son ensemble la communauté congolaise ezali la chronique la communauté congolaise regarde là comme Papigel pour ça sali quelque temps à Makambango et Zani nous avons me poussé au moni maï ce qui est débordé bakanga ngote faut on tina source lu maï les leçons na otala
c'est vrai que tu as bien payé belé. Voilà, donc, c'est-à-dire, il y a nani. Dans le monde qui est battu, c'est là. Bateau banda ko finga biso be on va mo ça ba ko ça ba blo na ba. Mega yemoko papa. Téléphone na yemoko. Makambo nyonso tu ya yemoko. Mais dis-moi, yo ko pekisa ye asala, yo ko juger asala makambango. Donc, c'est-à-dire Ngali, en fait, jugement terre, juste un regard. Dans un regard bon qui non mais poteau par exemple. Donc c'est na carte différence. Non poteau par exemple, les poteaux là poteaux ça très bien. Non c'est les poteaux je l'ai dit ça n'engage que moi. Moi c'est les poteaux et débat poteaux ça les et il ne faut pas nous et tu vois élément na misa awa o il a risque que poteau bina même la communauté même la communauté. Il y a poteaux ça qui moi c'est comme on l'expose et puis là il faut louer pour louer. OK? C'est des réalités, il faut que tu na poteau on a na poteau. Donc regarde dans la société, la communauté par exemple par rapport à poteau, je dirais que poteau est débat. C'est mon regard à moi, ça n'engage que moi. Regarde on a chronique, au fini mon touté na kati ote na sina comprendre nga mais même yo moko tango zotala lelo o mona que musala ngo beba parce que biso to bande musalo respect ezalaki moni respect ezalaki obi que non oyo abanda liboso dit moi respect wana mais lelo mutu mo ayena ye ayene peka ba kotima mo bebuwa mbamo yo pemba mo va se proclamer za soki nani de la presse soki nani mais biso to zalaki biso kuta ba popol mukenenge to kuta ba adilondole la terme na tamba comme na bango bon kuta ba se belé ba marque tabu ba to kuta bango mais bateau biso kuta wana c'est-à-dire aux autres attends aux amis ba même âge mais aux autres respecter comme ça ça flatter hein. Papa Mukele a passé un bout de temps dans la vie, une félicitation. Ah, quelle reconnaissance. Vous comprenez? Oui, quelle reconnaissance. Ah, bien, on a trop félicitations. Vous comme ça, là, sous flatté dans Kinshasa, Serge Kayembe. Ah, ben tu vois. Ah, bien, on a vu Michel Mozo Salama Awa. Et Michel Mozo Salama Awa, on a chaîne moi, mon attend comme on a dit. Ah, bien, il y a une idéologie, il y a ma sola poto. Ah, ben tu vois. Serge Kayembe, honorable, la pression de Tébélé. Donc ça dit ils ont moins respect na moi nini je crois que Serge Kayembe là go yebisa ba nos hommes na ba bima ba nini te ayebise que non ça dit musalango ekufa mena katsa kokufa wana ba rescapé ba ali donc ba fo ba kota trop mutu mususu aye pena aye ko donc imaginez mutu mo aye kota ne po aba no finga ne ka bato alors na koma wana. Qu'est-ce que tu penses? Parce que je pense que diffamation dans le monde est condamnable. Ils allaient vendre des camions. On a une réputation dommageable. Si on a besoin de bolim, ça va, mais je pense que ça se dit de cette manière-là. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que la corporation, tu bien envoyé à Bino. Corporation, a tout ça la émission, donc la chroniqueur dans son ensemble. Nini okolo bana batu oyo bayaka facilement afandi libosa caméra abandi pe ko finga moto. Parfois on a épété parce qu'on voit, on ne suit pas, on regarde, on se dit ah ok, ce ne sont pas mes valeurs, on a dit non, mais tout le monde a quand même, on va faire la miniature, nini okolo balo na bato bayaka afandi libosa caméra, libosa micro, abandi pe ka ko finga moto ngwe et la bato bayaka ko régler ka ba problème na bango na réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que quand la temps où vous allez avoir ba vie César, il y a une bonne non, les amis vont t'attendre quitter. Mais la cité ici, parce que mon bébé là m'a cambo. Mais les arabes étaient yo ko banini na o ikomi na mo au finga. Non mais ils ont d'abord éducation au mutabimi na o. Et par bis peut finga danger, il y a danger kutu. Mais vraiment là ça dans la vidéo on va prendre do finga mutu mo boy. D'abord tant au temps wana na zubi na temps nga non ça la émission pendant le finga mutumo bo na zubna do c'est-à-dire au BBC d'abord énergie na yo tant na au BBC ma mona tout pour finga mutu. Donc moi je crois que c'est pas à moi peut-être à ça bango que non botika sonne bon na mutu bi place à uta et on a vu mo be kolo yo
bato baobima lelo oyo mutu moko ayeka bopa amoi mwasi mwaza kitoko yo kosala émission mais Gisèle Lumba wana basouffra pena po akomanda akomwa souffra pena po abanda luka yo obanda kozalaka na yo banda kospikaka mais lelo ezalaka mamo mutu moko ayemba mwa bobu bo Gisèle Lumba akenda même natinda même Maroc akenda même Afrique du Sud oui. Ok. Des choses comme ça pas. Mais qui peut parler mieux du Papiguen sinon Papiguen lui-même? C'est important de dire ces choses. Voilà. Genre, ayebi ba valeur. Non, vraiment. Elle mérite. Elle mérite bien. Donc bref, bato bazoya wana conseil zaka kake. Bato musu ba finga ba ngote. Mutu musu so fingiye. Tamsu pas pardonner raté à lingela au bout mo boy au kobe sa vie na yo pamba bako kango na place mo bakangi ba bambi na se ba bomi yo pe OK di koloka ya munoko c'est-à-dire baye ba ki munoko za mbeli o ko kotsa yo pe lilita non comme dit la Bible pouvoir nani kufana bo moïse na pouvoir ya voilà idée mo penser mo linga il semblerait que na yo kaka série mo na poto awa corporation na bino ezalaki quand même la moi c'est le nom qui m'échappe, mais vous s'organisez qui et vous appelez le président européen Zalaka, enfin, ce que je peux comprendre. Est-ce que beaucoup d'anaka entre les chroniqueurs, vous sanganaka, ne serait-ce que pour nous ça? Oui, série oui, à l'époque, nous sangana le bapo yelingamba. À l'époque, les Zalaka pour confirmer, il y a facilité. C'était non bon d'ailleurs tu as un problème mais non je crois que bateau babandi nasima basali organisation mais c'est pardon moi je pense que ce qui n'est pas cadré qui n'a qu'à en tout cas, l'organisation n'est pas organisée la communication avec des guillemets et ça la chroniqueur, c'est-à-dire que voilà nous sommes des chroniqueurs, on va se mettre autour d'une table. Mais quand si batu ka ça la mambo ezalate non il n'y a pas si. Il n'y a pas si on va congolais hein. Il n'y a pas si. Pas on va congolais kate na lelo na kilelo il n'y a pas si. Et là on a besoin de football ça non. C'est quoi kilelo c'est quand qu'il on a compris là c'est pas kilelo en fait. Non c'est-à-dire de nos jours hein ça sert à rien il y a kobulo makamwa parce que au sangana nani mutu msuta mso azwa ndika téléphone na chibo pe comme pour film ba bien les journalistes. Tu pas azwa pe téléphone na compte na TikTok. Donc c'est-à-dire c'est pas facile il y a comme une fatalité. Je sais pas si on a bien une fatalité n'a évité mais bon. Personnellement, je pense qu'il y a quand même moyen, il y a même si on a un téléphone, mais il y a cadré à minima ma commande pour ça parce que les autres ça fait image parce que comme tout ça diaspora, maman tout ça là ils ont apporté mon quand même non négligeable na tout bandana na Congo na mboka. Est-ce que Namboka peut avoir des dérives, mais est-ce que na biso tous en diaspora on dit que Bamboka a développé pour ça la tête que tous les chroniqueurs tous s'organiser attends une fois tous les jours. On est aussi mbatté na lingi na katuna mukuse parce que on est aussi mbatté pour parce que toi beaucoup t'en as un et ça me bien comme au chat tu vois si muto azana buzoba na ye muto akota muto ba ye ba ina buzoba wana yo pese conseil que bon muto ba ye ba pe na buzoba wana muto aza muto abordonnance olinga vendre na muto donc ça sert à rien merci. Alors donc pour tous les gars je pense que ça si j'ai un mot très 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 difficile nalelo na chronique on va pour tout la kawana to leki mamoto mais qu'est-ce qu'on a pas en mususu TikTok au monde on nini est-ce que ayé on a concurrencé bino to ezali et nous à part entière où ça peut chemin non TikTok et là vraiment la concurrence t mais
on explique qu'on a un TikTok, on a un téléphone à Moutoutou. Avant, ils avaient qu'il faut caméra, et Tchami Boye, Moni. Je crois que Bomé n'a pas pu marcher par rapport à Tamsou Bando Ben à Moutou. Mais comme il y a non, si on a filmé un téléphone, ils avaient qu'il y a un photographe, surtout au moment où comment on a monté, moi, il a fait une photo. Donc, bref, TikTok, il y a qui peut concurrencer YouTube, mais TikTok n'est pas besoin trop. Obi, Bablo, monsieur Zalaka, sous-otal, on va sur l'otal, on s'en a un diminué en volume. Pourquoi? Parce que, on va appeler un nom, on va dire qu'il y a un bengazo avant la Kishasa. Il y a un bengazo. Donc, c'est-à-dire, voilà, moi, on a mis ça. Voilà, donc TikTok, vraiment. Mais sur la salle, on a bien basé là-bas. On s'attend sous azote Kabilo, on a eu, azote pour pouvoir, Blo, on a eu, et on s'attend sous campagne, on a boyé. Mais nous sommes là, on a donc, baby, qui est sur un petit TikTok, normalement, réseau et zali, moyen de communication. Voilà. La communication peut nous permettre les bateaux qui nous musiquent à la maman, voilà. La communication est facile à partir de réseau dans son ensemble. Écoute, je pense que c'est clair ce que tu as dit. Dans mon tour, dans l'éducation. Ouais, ça là, on va continuer de finga. Surtout à finga, on va continuer de finga. Mais c'est dommage quand même parce que c'est la communauté malheureusement n'a comprendre quand même souci malgré la base, je pense que c'est aussi l'éducation reçue. Voilà. C'est ce que j'avais dit avant. Oui, parce qu'il y a des choses où nous parce que ici, il y a une valeur à Colline, ils ont permettre même certaines expressions. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Donc, si tu n'as pas parce que je pense qu'on a un talent ébélé. Je pense que à plusieurs reprises, Mingi ces derniers temps au les cas on JF pour ça moi fit mon vidéo et les gars président mouvement nani yo c'est JF il faut président mouvement t'es vraiment président mouvement oh j'ai pensé président mouvement la botte le président mouvement non bah tu vas révéler on est Èvre en colo donc mais et mon abac qui est le président mouvement on a peut-être un coup de télévision comment vous voyez ça vous avez ça comme botin qu'on a quelle grâce comment quelle grâce qu'est-ce que j'allais dire après Jean-François fait une pression on te salue Jean-François Yfongé plein de bonnes choses à toi j'ai appris beaucoup et là dans ma cambo moi j'ai précisé quand même je suis nostalgique de cette époque-là. Non, mais j'ai beaucoup appris Pemben Naye. Jeff, c'est un grand. La musique Nabiso, c'est un grand. Alors j'ai beaucoup appris côté Naye. C'est-à-dire, musicalement, en tout cas, Nazui est belé et pas Naye quoi. C'est un bon compositeur, il chante bien, à gratte la guitare, et puis après ça ingénieur de son, arrangeur, après ça même idée, bêta boyé, donc c'est-à-dire c'est. Il a alors. Non, c'est vraiment un génie. Quand on ne connaît pas, on dit tout ce qu'on veut, donc il faut travailler. Non, c'est vraiment un génie. Tu témoignes vraiment que c'est quelqu'un qui a ses dons. La musique vraiment c'est un génie. Non, Azan. Ok, alors il y a un mot qu'on a, papa, il faut bander la caméra. Tout ça, on va dire la caméra. On a une église dans Kinshasa, on a une école du dimanche, ça qui n'y a pas de yimba. On peut pas confondre avec la papa, tout ça. Bon, mais ça, on a la Kinshasa, je suis bandé déjà.
Je préfère pas tout sur le moment lelo. Nalingi to au Tchango à côté. Tant Togoya. Prochainement là Togoya Sigoyo au Bandasco la question pour répondre calmement. Mais sinon, on a eu belé côté à Ndekonangaï, Kouloutounangaï, Jean-François Ifongue. Françoise, Françoise. En tout cas, merci. Moi, je te remercie. C'est moi. Comme ça, c'est quand même important parce qu'on connaît, on peut connaître quelqu'un que si on le côtoie, okay? La personne qu'on n'a pas côtoyé, on ne peut pas dire la connaître. Moi, ça me permet aussi de connaître un peu plus. Donc, on m'a dit, Naïbakiyo, Nanzere, Aleki, Nangalango, Pembe. reconnaissance mais après là on comprend grand chanteur du monde entier, du monde arabe. Mais bon qui m'a normal pas na biso ba valeur wana ezali c'est-à-dire azali ki nanga oui donc bien l'exemple même nga to benga l'exo ya na moi je dis ya ndenge ni il dérange ngati comment on peut beaucoup pas na biso nous sommes ba valeur c'est triste quand même bon la maman ni tena ba question poser ba c'est triste quand même en tout cas merci parce que na koya ko na yeba ki okuna mais tout ça depuis mon chemin déjà là et alors sous dans davantage parce que tout à tout tenter mais quand on parle ici je te connais davantage. Merci quand même nous font embrouiller malgré l'ordonnance mais bon en tout cas on te remercie quand même de nous avoir donné ce temps merci digne échanger et na fond manayo pour te bayo un peu plus bandeko télévision à la Ramonga, je pense que pour Nalilo, pour clore l'échange, mais pour zone pour continuer, bien que Azama Batala te fleura que on va l'équipe, à te le misa et belé. Pour zone mali sous potoya sous ou liam zoko ozo panzaka malembe. Est-ce que ça va te remercier Awa avant de souhaiter sa vie? Grâce à la batulanga, bon. Le gars est le bien parce que sur le bas il Washington Grand Pays de Munich, Emile Bamba de Zurich, Jérémy Bamba au Canada, Didier Yi, Pichu Pacha Sotalikon en Norvège, Platini Chipamba, Patient Ilolo, Patient Karambon en Afrique du Sud, aller-retour, Nani Sous Platini Chipamba, il a tangué, hein? Ouais, sur la Platini Chipamba, donc, il paye des coca de London, Nabo Sana TP, n'a pas sa mbote pas vient à mouiller. Il y a Zarabi, on a vu voir nos sources de ça, on a bien la TV. On a vu voir nos bénéfices de Sarangaï à Drisha Motomètre. Vient à Drisha Motomètre, on a pu s'y mbote belé à Londres. Merci beaucoup. Merci. Bandeko, en tout cas, on remercie Papillon pour la tribune pour échanger là. Je ne peux que vous remercier. Vraiment, vos commentaires, vos remarques seraient les bienvenus. Papillon a besoin pour notre yébaye davantage. De sanité, PayPal, il y a Papillon. Tout le la vie et ça pour la papille tout le la vie à base qui ban nassé on a 1,50 €, ce n'est pas grave, tout fait nombre tout fait nombre nous sommes qui tout bras nous on soit il faut pas te béler mais tout faire apporter au soin de la vie en tout cas pour la son mambo ya ça rappelle que dans liposo on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Merci. Excellente soirée. bazokitisa bapla etala jure
toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as progressaki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso wana nga toza na orphelina totika biloko ozomona tobitikela bana biso ya orphelin toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas o basoso okita soso akarte okita Pigano de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbi kaka mikro koza nde mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato aboni koboi te ndenge wana bazotanga mpe na bato aboni koboi te moto motema nde botutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke baparent bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu omona ingratitude eza omona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na uti kolobaka ezalaka bato mais soki ke nzambe atuti bango motema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omona kaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bongo mpa ndenge oti koloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe omona mama ye moko promotrice
Mona ye tozo travailler awa toza na salaire te. Na salaire te ndenge oyebo so mama tozo boyo pesa ka travailler les tozo mbika na façon. OK. Bongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni. Mpona kote ya mwana soki ya beli toza na onche moko ya ba-italien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kotewa mwana soki ya beli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kosapesa yango makasi. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman pour nous donner le voir. D'accord, merci. Ah oui. Voilà là, il dit là c'est. C'est là, il dit là c'est. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za na France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge vous salaka moi ba difficulté au butana nango. En fait, nga nazara na l'association et puis naza na chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Holanda biso pe ba Holanda biso partout batabité malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bien fait que yamba bien. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazaka bango na balabala te bauta boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soko olobi te ozwa na balibanda babana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balemi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 na msara ya koboko la kabana koboko la kabana likantia ngozo kengo bon nza yote kapa nzambe oto senga nzambe kwa pesa o ngai na mana nazaki pa maria kwa sia sola na ngai kapitaine na babaka na bisoki ngana mobana nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki okabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa biso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye senge wana nazali kokateli na lembo baye senge o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye senke oyo baye te nazaki lokate nga binzambe
sikoyo pesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele boye na kokatela bamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atopande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ntoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tie bango na kati ya bakonde babinzali mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster otutiango kati na bonge ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai kolonga azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosonga makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandi te kaka bo mayele te nini te akokoma nano ntete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yalu mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa lobana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bani nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde ekite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana atuka papa episanga dikute moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
basotanga sans désir luka mbongo kotuka sans désir luka bazini nde difficulté makasi oyo naza na En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo anda biso batamité ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga bato nyoso fu bazana nango. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso totiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Nzamba pambola on a si to koleka lisusu biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre tu me soupe na si ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur ba diaspora mutema bango et tout ça ma ba ko benga biso et puis to ko mema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliva okoma pe na mboka bino soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma kuna ngene right les soucis na gaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mwa moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso nga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo po bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosenga mboka na biso amen po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po ekoma bato eza esware kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kando moyinga boye tovanda so ato osola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakwazaka maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elle est nani merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Comme vous Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngaye pe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo en âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui bisouté. Mogomelia. Ah les grandes ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bien bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la chambre à Bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasa. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, oza ambula combien? Oza ambula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo beta Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete.
respect boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas mal. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.